Encore une fois de plus, bienvenue dans le magazine Nabino Congo Lisolo, magazine Wapi, chaîne Yakitoko, Congo Essengo officiel. Et même Nabino Nabanda, Nabino partout dans vos téléphones, partout dans vos ordinateurs, à travers l'internet. Tout Panzara Sango, na monde na chaîne Nabiso Yakitoko. Les autres qui sont sur le terrain parce que dans le magazine, il y a Lisolo, il y a fait d'actualité. Nous sommes à Leka. Les loba Congolais, bazo Koufa na Inde. Il y a Liboso à Koufagi, Yami Balé à Koufi Lissus. Yami Sata Koufi. Ah, vous allez remarquer que derrière moi, c'est même maison indien, mais Fongolité parce que les Congolais, Tombo qui balobi, opération Boma, Indien Tika Libata, Tika Soso pour Aroyo Batela, Open Dagu. Mais Indien a dans la place. Il y a une opération, balobi, Aroyo Fongolate. Mais pourquoi Makamon continuer Kaka? Les Congolais, Bazo Koufa Belé. Il y a le bosso Koufi, Yami Balé à Koufi, il y a un magazine Kitoko, Congo Lisolo, et qui dit sur le terrain, bon, on a grand marché, Potoye, tout le temps, partout, on a grand marché, bon, on a image, tout ça, vie, Congolais par rapport, il y a Makamozo Salama, parce que trop, c'est trop, voilà. Tout le qui t'a élongé, bon, on a Montréal, Ridi Bontek, l'homme géant, lui-même derrière la caméra, sans oublier PM, mon Pichou. Libandiatalo, Libandia Maele. On est sur le terrain. Pour te payer Sabino Pena Basango, pour Indien Awa, Bakangi, Bakongolais Balobi, Boma, Indien, Tika Soso, Tika Libata. M6 Libata, on a Natango la guerre, au Lambaye, Pe Olié, mais Indien, Asobo Menabiso Bakongolais, locaux là, Banyama. Or, ce n'est pas une chose à encourager. Voilà. Tout le qui est déjà sur le terrain, et l'on a Ridi Bonteke, pour te moi, ma vie, Congolais, Nini, par rapport à Indien, Fongolité, Bangolobi, Indien, Amekorocha, Makolote, dans grand marché, tous les images comme ça, tout Koutana, ensemble. Ndeko Mbote. Mbote, papa. Comment on a dit? Comment on a bailo? Ndeko bailo, tout le monde est Indien, Congolais, Belé, na Libanais, Mboka. Gouvernement a dit ça est le remorté. Pour nous, acte bongo, pour qualifier mon nez. Bon, on a évité à sauter au Kolobandeni parce que c'est la première fois. Il y a des bosses qui ont babomi, il y a mis balé babomi, il y a mis ça tu en le gouvernement fait décision, il y a bien pour na bango. Il y a un moment où on a regretté que mon bout n'a pas bien le père. Pour ça, on va avoir des défauts de charge, on a des défauts de charge. Papa quoi benge ba batumoti na te bando bomaka biso na bamboka bango a so bae biso to cadre bango ba sola bango cadre bango donc au mona keza ba biloko mo comme ça politique pour na ngala mona ngoza défaut de charge coopérant bosala na ba indien botika bango à l'aise mais bango kuna bazotika ba étudianté mais oui baye baza batu to tika bango à l'aise pour te bike baza batu ba sa ba commerce na bango mais bango kuna ba zo biso ba nyama c'est que comme défaut de charge ya likamo non gouvernement va faire ça ordre to zo bango na maboko lokoma pungu te banena ko se charger na bango mais vengeance c'est bien quand même non na bien omoni nyama kanza baliake na kanza ka docteur ba pesa améniser te ka docteur landela na ki docteur la baba tout mon photo zo bango to beti bango pour comprendre que non kuna ba mekarate so te otika be kala mingi to yoka sumi susu ba kufi il y a des faux de charge. Non, regretter Kabila, le père n'a pas défaut de charge original. Regretter ma casse. Voilà, merci beaucoup. Ok, également. Tout le temps, je rapporte moi vie, il y a des Congolais par rapport à l'acte de ça, en Inde, les Congolais, les Koufa, et le gouvernement Nabiso, Evan Nigar Kimia. Il y a un magazine Nabiso Congo Lisolo, tout le temps, je vie à Batou. Ndeko kombo nani? Kombo nanga Roger. To matara na biso. Ndeko Roger. Tozo beta masolo par rapport ya ba indien ndenge bazo boma ba congolais belé libanda mboka yo za coopérant bandeko na biso ba étudiant bazo kufa penza belé. Bon, pona yo olobi ndenge ni. Likambo wana yelekela na biso moko na ba population. Matsa ma voix. Parce que une population c'est comme sécurité na likambo ezoleka na mboka et ça la bienté. Surtout bato baza liboso comme le président bien le ministre bien banani on a baza na place wana bango bakota likambo ate likambo to za déjà que ba ofingisa biso na pays na biso fort ba pays moko zo sa biso mabeza ba pays moko mikie tellement comme Brazza ba saboter biso mabe ba bomi biso batiki ba maman bitakala ba bomi bato
Angola soki Gabon so Angola ndenge moka ndenge moko et puis ezala teke écoute président na place te président za si place et pas za jeune tozo tchaka bango apa bango ba soutenir biso ba jeune siko ya zo kende kuna zo ma makambo nyonso na zo tikaka boy papa koma ceux qui siko population a revendiqué siko comme le bake ba police siko ba comme kanga siko population bango moko siko bato ba minduki police zo kanga population par rapport il y a pillage bien boromi copier bango non ba piller c'est bien ceux qui pillage c'est na mboka bino nyonso bomona interview pe le cas pillage ça maté tozo beta pe bango te to protéger bango mais bango ba sa biso mabe na place wana bango bato baza liboso fe batalango so batalango te biso pa to sa likamba na eloko mukie. Voilà, tozo ko barara na masolo na biso par rapport ya ndenge ba tuerie do sala mana Inde ba congolais belé bazo kufa ndeko mbote kombona mbote ndeko tipelas le mola ndeko tipelas ba congolais le rola yo bazo kufa makila na bango ezotanga pena mingi kuna na Inde yo impression na weza ndenge nini ozo compatir na bandeko na biso so bazo perdre bandeko na bango libanda ya Inde bon eloko liboso na koloba eza vraiment déplorable c'est ça tozo passer na mboka na biso c'est que je sais ba congolais belé ko batanga na Inde surtout bandeko na biso ba étudiant tanga olinga mwasi ya étudiant na Inde nde eloko yo koze ba bloko wana ba indien bazaka trop raciste soko lingi mwasi na bango ya mboka na bango nde eloko zo sala bandeko na biso tanga lingi mwasi indien oyo étudiant a menacé à bêtier alors congolais pour le batika bazo kaka bazo compter et ça ça fait au moins 3-4 ans passés. Mais bango père balinga basiti. Bon, par rapport à biso na bango, awa yeso kazi moi na congolais peut-être oya rosala neza oyo congolais kuna te a rosala pas moi na bango. Elo nini rosala kuna bon, si les places sociales, oya bango baza mingi anet baza expatrié, ba commerçant. Ba rosala ba société, ba boutique alimentation na mboka na biso. Bazo bo m'appelle chômage. Mais congolais na biso kuna na Inde, a rosala société a ke kotanga. Mais comme nous kotanga bandi ko linga basi na bango ndemo elo bazo sala ba bunda ta ba bunda congolais kufi mais a pe bango ba congolais a bango mosala ba moni ende ba bomi c'est pas bien. En tant que Congolais des pères des mères, na 5 pays na gouvernement congolais vraiment chef de l'État atala makamongo pour biso toza pena na mamoso le peuple d'abord il faut peuple en pena to sentir vraiment que toza sécurisé ambassade na biso na Inde ezo sala nini ta besoin ba congolais na Inde il faut que d'abord na ambassade batala pena que président chef de l'État atala mec ambassadeur o baza kuna na ambassade est-ce que ba sala musala yango to lobby vraiment qu'il faut alandela likamongo po oyo comme pena guerre civile nezo soto banyo take ba indien neti ba o ba kangi déjà soto kiko to kotu na sang moni to temi pe na porte ouais ça pena que tous na méchant po oyo mboka na biso en tant que ba congolais des pères des mères to lingi vraiment makamona te to sengi vraiment que faut luka kimia à partir de kuna moko de chef de l'état cadre de nation commandant suprême il faut azwa makamongo sérieux vraiment à ça vraiment que abattre le peuple congolais partout dans le monde. Mbote ndeko. Oui, Mbote, bonjour. Comment on est? Comment on est, monsieur Innocent? Monsieur Innocent, tu as dit masolo et ndenge ba congolais bazo kufa ebele na Indien. Ba na Inde, kuna ndenge ba congolais bazo kufa ebele kuna na Inde. Pona yo impression nini? Ya nga kuni na bina na kanda makasi. Na lo bago soki do ta di congolais ba na esprit wa ngai. Mais la minute lobi ndeti lobi mon dit mezo. Lobi ndio abimi 19h à 20h. Parce que la télémagie a kangami na kacha, na télémagie à 18h. Abimate. La police et hier sécurité ba misi ndie. Na kananga posa nga. Fasi do ba bango abimi ba lebiso bimata 5. To sali boye. Mutu avani na pays na ye. To vivre na biso kaka. Ba sa biso na sera ya na basera kazavu ba seri ya Mobutu. Benja azaki te do vivre te. Moi je pense que la solution, il faut trouver même la place sur Benga la banque. Solution est trouver, mais il n'y a pas de gouvernement. Ceux qui doivent trouver une bonne solution, il y a même un corona, il y a un deuxième thé. Tu as un deuxième, c'est qui va peser biso, c'est qui va appliquer thé, ceux qui gouvernement. Copier goûter bané le côté. Rappelez moi ma pauvre qui m'a dit biso donc pour maner bango. Na si bango ma bego. Et nyemo na semaine so de coûter ba to bomai voilà ina tu wa o to zana bango ati to ko bare bango moni blogo donc babo ipena fongo alelo
Ribi Bonteke, so pena bakadena wana ndenge za pena fermé. C'est même ba fongola te. Ndabe so ba meki kaka. Boyo ka sango ba aba so mibale. Una ba so ki 15. Toko baré bibemeko lalawa. Mais mboka na biso ni nazolela parce que kaka biso moko ba ça ba beta ki biso ba bomi na ngola ko ba biso endi ba so sa biso donc juste est-ce que neti biso boy Braza ba nyola biso kutu Angola ne parle pas même en Afrique d'ici toka ba katara ba tout ba bomi biso ba réagir de l'autre côté parce que biso lelo sikoyo et comme sur na haine parce que lelo sikoyo biso peuple sikoyo faut avancer c'est faut qu'on de la paix moko na biso voilà na moni ndeko pas le problème comme Maroloba ndeko par rapport à masolo ba indien ndenge bazo nyokola ba Congolais bazo boma Congolais comme le rôle musuni le rôle viande hachée ko panza mutu yo lobini na makambo bon zaka pasi makasi po bandeko na biso ba indien o sala ba biso ba kinoa na mboka na bango kuna na Inde kuna ya pena pasi mingi parce que bango bavanda na mboka na biso ba à l'aise autour au magasin na bango ba à l'aise benje ba à l'aise hein bon ça dans les contrées que tu bois ça sur ba kinoa boy ba travailler na ba sala bango ba souffrir wa makasi malgré ça bazotika bango ki bazotika bango kimi bazotika bango kima mais bango bibi bango ba nyoko la biso na mboka na bango donc mystique za la rater bango be biso cette fois-ci to sala bango mabe surtout jouer ndia donc il faut demander ndia yango baboyo fongola pena bakangi bango ba fongola te ne ba pena ba fongola te ba kadeno tu ba pena bloc ba fongola te doze la bango ba kadena ba pena yango awa ba ndia ba ya te Mbotendeko ouais Mbotendeko journaliste kombo nani kombo nanga Youssouf ndeko Youssouf ba ndia bazo bongo ba Congolais belé libanda ya mboka mais bango ay pana biso bazara tellement à l'aise mais eza to regretter na comportement na makasi komona ke Congolais tina mboka na yazo ko maka zo sambwa kaka Congolais na mboka ne mo zo sambwa siko wapi place to ko zo valeur nazo comparer azo sambwa ni expliquer biso mais ba sambwa tende nini indien abomi bato abomi Congolais kuna koto biso pe to boma ekomi encadrement police azo préféré robeta même yata masasi ka pona abatela magasin indien abatela magasin indien magasin indien eza nini na mutu na magasin nini eleki comment Congolais ko souffrir na ngonga oyo to ça la changement toujours Congolais zo souffrir indien zo faut travailler bien te mais batiki envie mais batiki mais ba continuer bazolia bambongo na bango ozomona ke bolingi bobeta bandien ba jeep inde yeli bino logo la guerre bakomo beta bino bagaz bakomo beta bino bagaz nyonso ka bapona nini indien siko biso ba Congolais place na biso ezawa balakisa biso mboka na biso kasi tokende totikela bandie mboka koto moni lelo bateki te na sima nyonso eza fermé oui mais bakoteka te bango bazo continuer kosala mabe pa bandeko na biso ba Congo pe na mboka na biso moko il faut tolakisa bango ke o eza Congo eza mboka bandie te bota magasin na bango botala mais c'est caméraman mais na image mo na magasin fermé donc bango faut solution et mon na Congolais za nyama te babomaka chaque jour on comprend toza batu so ba toza ba nyama il faut ba bisabiso ke non toza ba nyama india zoteka na détail on teka téléphone moko na mboka na yo mwana mboka siko ba Congolais baza ba magasin bateka na prix nini o mona mutu nyosa komika ependie mutu to ko mepe sur développement Congo et kosuka wapi kama makambo ba indien ba ba Congolais ebele kuna na Inde bon siko awa siko basa nini ba jima kambu ba soda na biso baso telemela bango baso kota pour ba indien ezalaka bongo te ou ba benga ba baso mboka bango ou soki ba linke to ça bango na bien ba tika ko ba Congolais Congolais comme le roi nyama ko ba nyama ko kata ko boma donc ça normal te to boy makambo wana il faut ba benga ba salini ba zonga Inde ba Congolais bazo kufa na Inde pona yo lobini yo mokonzi sikoyo otala likambo oyo te biso tozo kufa na Inde bango bazana bango kimia baza à l'aise biso soki ka trouble kwei bozwi basoda botie siko yo mutu ozolinga bongo yo mokonzi banani bakovote yo bendi ata mokolo moko bakovote na yo te sala tu otinda soki avion bato nyonso bakongole nyonso baza kuna baya bango mpe bazwa nzela bakende poto boyi bango basala mpe eloko moko te mokonzi na bango nani
nani azalaki alongwe yo oza na bato wana te longola bato wana nyonso toza na bango posa te zongisela biso bakongole mpo bango bato bakovote bakobatela mikolo nyonso. Bamama baza na pasi ya motema mpo bakongolais bazokufa eza bana bango baboti batindi mpo batanga me baindien bazali koboma bango tozwa mwa vino mama ndenge bazoboma bakongolais. Papa ndenge bazoboma bakongolais ezopesa motema pasi mingi. Baindien baza awa na mboka na biso awa baza lese bazotambola lese bazolia lese bazolala lese epuis bazokoma bamvwama awa na mboka na biso moko tozolia lokola bango te. Mais biso so toke na mboka na bango babomi bakati biso toza su na posa na bango te bainde bazonga na mboka na bango batika biso mboka na bango bakuna na mboka na bango bamonaka pasi basaka babilanga mais bakoyo bapatron kuna epa na bango kuna bazoboma biso bana biso bazokufa yango tolingi su bango te bainde bazonga na mboka na bango toboyi bango bazonga. Mbote papa. Babengi yo nani? Ngako muna ngai tonton Muzaba. Tonton Muzaba. Oui. Congolais lokola yo. Congolais pe 100% tonton. Moni biso ba Congolais tozali ba elumbi. Elumbi ba nini tozali ba nyama tozali ba pere biso ba Congolais. Expliquez biso ba pere ba yumane. Po yeba na mito Congolais na mito Congolais yeba atali kamisa mi boy mona mona ka ne fallait ka ne asala action moroti. Ko la biso ba Congolais kuna na haine. Tona valekte. Tona valek na haine. Kasi ndeni ezani faute na biso ne ba Congolais nde tozali nde na ko ba pere. Depuis le Cambissa, il faut pas m'embêter, ça s'appelle comment mon copie. Mais bah quand Zambo a la solution en place sur ça, mariage n'est pas toujours ça là. Et là il faut te payer il y a faut te payer un gouvernement sur ba payer bien ti. Gouvernement sur penako ba bien ti. Ba lingi pe biso ti. Give nako ba lingi biso. Ba na soto na pena exact penalty. Voilà, wana bauti kolanda ndenge baimboka ba réagir par rapport ya phénomène o ba indien bazali ko boma ba congolais ya rosarana te. Tolobaki tokiti sur terrain parce que magazine oyo Congo Lisolo eza magazine wapi eza à proximité tobeta masolo nyonso eza la politique eza masolo ya ndule na kata magazine oyo topesa bino toujours ba information. Voilà, merci beaucoup à celui qu'on appelle le bienvenu Mangwata nzoto eboya mbindo va Raphaël Varane. Ya kotara na terrain car ndenga koti abimi pe kaka bongo motema ya maman Ani Chitu l'astre de lumière ya pesa rande pe éclairage soki azali donc motema ya papa bienvenue Mangwata madame Ani Chitu, merci beaucoup pour le soutien à bino, sans oublier le pasteur Clovis Ofimpa ça y est elongo na maman Doris Ofimpa first lady motema ya papa pasteur Clovis Ofimpa. Merci pour la confiance. Je ne cesserai jamais de vous dire merci pour cette confiance. Merci au PDG Guy Vernon, Guilain Fimpa pour la confiance sur Bodaye Kopesa. Sans oublier Ange Kayembe, la douanière, Ndeko Christian Kachala, Papa na Bradley, na USA, na États-Unis. Voilà. Redi Bonte Kalobin, il faut recevoir Talarara, Sanyo Ile Sarayo, il faut rebander Nia Rosokola Yango. Sans oublier Nana Mali qui femme forte. Na Manchester, moi c'est Makasi, Jenny Lema 3 fois Mobali. Jenny Lema 3 fois belle. Yazara Negara Kitoko. Oena ba maquillage non nyonso ye elle garde toujours sa beauté. Yannick Bongondo 4 fois Mobali atonda mon directeur respect. Maman Ngouli moi si à Pembe. Balobi quand tu viens à la maison Given tu trouves Ngouli moi si à Pembe. Ngouli moi si à Pembe veut dire ce n'est pas la taille qui fait sa beauté, mais c'est sa beauté qui fait sa taille. Yangengara le rôle à Olo. Donc là où elle est, elle apporte la lumière. Madame Gouli, n'a pas si beauté, antivirus Patrick Chibangu. Que je suis, n'a pas si beauté. Sans oublier Brenda Moubiala, en Pabar, la fille la plus stylée dans Manchester. Elvi Moulemi, il y a Mansia. Il y a PM, Motema, il y a Pichou, Mansia.
sans oublier Michael Okakia, le fils arabe. Voilà. Nazongi Sigara, Talara Yo Michael. Mais tu es solo, ça va toujours bien. Merci, Nabino Nyosubolandi Biso. Prochainement, Bolanda sous magazine Oyo, tu aurais la bino Mama Solo, Belé, et ça va solo, maman, ya Bokoko. On a reçu un banzoto Nabino, un magazine, c'est un magazine de proximité. Donc, tu as ma solo, il y a actualité, Nyoso, Ezoleka, Namboka, Nabiso. Voilà. Quant à moi, Patrick Kochibango, l'antivirus de la presse congolaise, Napesibino, vraiment merci. Nabino Nyoso Bolandi, magazine Oyo. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Ben Olondo. Ben Olondo, la mallette mystérieuse. Ben Olondo, la dollar, la moukarana, héros. Merci beaucoup pour notre soutien. J.R. Kwimi, les banquiers. Sans oublier Eugène Kertis Okabeya. J.R. Kwimi, les 4 fois banquier. Tu es une fois banquier, 2 fois, mais lui, Aza Bende, les 4 fois banquier. J.R. Kwimi. Sans oublier Eugène Kertis Okabeya, Motema Maman, Rachel Kayembe. Quant à moi, ton goût. Patrick Kochibango, que je suis l'antivirus de la presse congolaise. Merci à Ridi Bonté qui est derrière la caméra et aussi à la réalisation. Pichou PM, le vrai PM. Bientôt anniversaire, tu vas célébrer un gros 40 ans. Voilà donc, Toko Bagara na magazine, Bolanda, beau s'abonner à la chaîne Nabino Congo et Sengo. Bon, ça a déçuté par rapport à l'actualité Nyonso et Zoleka Namboka. Voilà, moi je pars et on se retrouve à la prochaine pour un numéro Nabiso Moussousou.